papi ninda shaiwa Taitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo. Chez maman Hélène Nitou, la providence alimentaire. Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci Ming na bandeko nyonso o bayambi la providence alimentaire à Kinshasa. Na yeli bino eloko asika, eloko ya kitoko o eko sepelisa bino o pe sepelisi pe bandeko mususu. Merci na ba o basi ba sepeli na la providence alimentaire à Kinshasa. Et la kisi boye. Ba souci na bino esili. Ba passe ba transport esili. Pourquoi esili? Parce que yo ko vana na ndako maman il est anitu akoya ko livrer yo esika yo zali. Donc la providence alimentaire na kati ya mboka Congo maman il est anitu na kanisi bino bana Kinshasa. Na kanisi bino la providence alimentaire azo ça ba livraison à domicile. Livraison à domicile. Et la question était au commandé biloko yo za nango posa. Na kola kisebino biloko o na za nango. Soko tali biloko oyo maman ile anitu za nango, yo sepeli nango obengi maman ile anitu na WhatsApp. Na numéro nanga habituel. Oye muto atala ka maman ile anitu ayebi numéro ya maman ile anitu na kochela bino wana okomona numéro nanga benga na WhatsApp. Ata na Kinshasa benga na WhatsApp. Atana na Paris benga na WhatsApp. Ndeko mo episinga mamelian yo sona pona na sali pona poto mobimba et pona zo sepela parce que na moni bande kwa Canada na tali penza bande kwa Canada ba commande penza pa na tokos bande kwa États-Unis tokos bana France bana Belgique ban Allemagne, Angleterre, maman elle est à Nitou. La providence alimentaire à Kinshasa. Nous sommes en gros, nous sommes en détail. Livraison na Kinshasa mobimba. Ezo salama. Yo passé ka commande. Au Beninga, au passé commande. To livraka à temps et en heure. Chez nous, les clients est roi. Les clients est roi. Tous ceux qui s'occupent na bino malamu. Ozo na poso somba de taille. Ozo na poso somba en gros. Nyonso ezali na la providence alimentaire. Bota la ninga na zo la kesabino. Livraison de salama à temps et en heure. Chez nous, les clients est roi. Alors bota la ndenge nini biloko o tozanango okoki ko commander nyonso partout si ko zali yeba ete maman ele anitu bokosali ata naza na Paris komi tungisa te. De toute façon na vanda na Congo te. Congo na yaka koya na vanda rade na Paris. Benganga passer commande. Gérant à Kindokosa livraison dans lobby bien Kinshasa mobimba partout si kozali tozo koma les clients et roi avec la providence alimentaire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Voilà la morue maman kam na mission en Norvège ezali ba carton autant de cartons c'est tout ça on a besoin pour recevoir yango awa dans la providence alimentaire chez maman elle est à Nitou nyoso za nango posa au soir, au macabre en Norvège, yango. Au moins, le carton, yango, le macabre, ah, on va comprendre, la chambre, on fait des alarats, bon, nous avons maï, et quoi, qui m'ont d'âme, le macabre, yango, le carton, c'est un repos, ça, au Gozona, dans la providence alimentaire chez maman Hélène Nitou. Le carton, nous avons bossé, on va poser dans l'oignon, surtout, qui s'est mis dans la pose, il y a ma boum. Oh, on a n'yon, ça va bien, surtout, on a besoin, ezali. Nous dans la providence alimentaire, chez maman il est à Nitou. Pour ça d'ailleurs, les coquilles sont mis vraiment. Les gens ont produit secteur, ils ont produit frais, surtout produit frais de besoin. Il y a modèle niant surtout les alliés. Voilà, en tout cas, kanisa mama tango wana bomoy kanisa tata mosta wana bomoy kanisa noko biso tozana biso ba bantu to pona raté ceux qui maman azate tata mosta alia ceux tata mosta azate noko akolia ceux qui noko mama leki akolia toza ba bantu biso ba congolais commander benga obe maman il y a dit tout na numéro na yo message ko bengela 06 15 31 69 90.
Voilà, bande pour nangai, ne boza ko tuna ngai, boza posa ko mona ka fufu, bo mona ka lion, bo mona ka nyoso ezali na yebisa bino ke nyoso ezali na la providence alimentaire, nyoso ezali nyoso eza ko tekama, nde boza ko mona na so iko tina ba semu na yo, en tout cas tina na ba modèle eza nango, semu les eza nyoso vraiment, biloko nyoso posa na bino ba bosenga na bino, na la providence alimentaire eza ngite, eza nango, nyoso tu eza nango. Donc voilà, il y a un Alexandre pour tout maman Eliane. Est-ce que oui, bah ça qui est allé, bah 25 kg de bozo mon wana. Naza mingi mingi na bah 25 kg, bah 12 kg point 5. Naza nango pe oh ne bozo mon eza nango voilà. Bah 12 kg point 5 pe eza nango belé, bah 25 kg pe ezali. Nyoso ezali bo hésiter te bo commander livraison vraiment à domicile hein. On se prend vraiment livraison à domicile. Famille vandi nango maman vandi na ye maman makolo esale passe ya tambo alisusu. Maman vandi makolo passe. Komi tungisa te benga ka maman Elia nitu akosala livraison à domicile. Na ba modèle ya ba semu ndenge tozaka nango awa. Ba modèle noko baloso ezali. Baloso epai na wana kisabino noko nyoso tuwa. Wana kisabino nyoso. Voilà, bah vivre frais nyonso bo nango posa ezali. Bah vivre frais ezali nyonso. Et na rotombola te pardon. Ndela biso que to sala en gros na en détail, gros ezali, détail pe ezali wana ba bisi bozo mona. Na kwa na rotombola te pardon. Eza gros, eza détail, bah en gros yango wana bozo mona nyonso to wana bozo mona. Eza ba bisi, ba carton makaya bu nyonso vraiment ezali bosenga la bino. Finalement, la providence à Longanzala. Donc, la providence à Longanzala. Voilà. Bah, modèle à Basoso Peignoso, Nazanango. Bah, modèle à Basoso, Ezanango, surtout, bah, bosser la vie, nous avons besoin. Dans la providence alimentaire, Ezali, bon, tu me saté. Nous surtout, Ezali, Nangana, l'Axabino, pour Bokansa. Comme ça, bah, maman dit tout. Car vivre sec. Non, vivre sec, vivre frais. Ezali, bosser la vie, nous surtout. Bosser déjà dans la providence alimentaire. Bosenga na bien surtout ezali kokisami déjà. Voilà, voilà ba quiz. Ah, tozo na modèle à quiz. Tozo na quiz bouilli. Ndenge salaka awa na quiz rôti hein. Quiz bouilli, ce qui quiz c'est ça va bouillir. Donc ça ça makasi pe ba comment oteka ba quiz na ye. Ça ça makasi na soso ya pete. Nyoso vraiment ezali la providence na ebisa rabino alonganza la providence alimentaire vraiment alonganza la ba carton mabumu za côté nini non ba carton mabumu ba mabumu ezali biloko surtout bwana ngo posa bosenga na bino surtout eza na ngo passer ba commande bo passer ba commande bolesa ba maman bolesa ba papa bolengela mama papa bolengela bandeko botika na Afrique balia nyongali bongo eleki nyongo ya kolata. Allô, bonjour, ici c'est votre deuxième maman Eliane, tunalibinoka ma solo ya biloko ya kolia la providence alimentaire à Kinshasa. Nazo sala mbela nazo belela na bino bandeko na ngai po ete maman Eliane tu na la providence alimentaire nazo sala autre le livraison à domicile. Si vous avez la famille na mboka Congo, ko hésiter te obenga maman Eliane, o commander biloko na yo kozango à temps et à heure, o koza biloko na yo vraiment. Donc on a za ko belela la bino nyonso ba ibolinga ka maman Eliane nitu, biloko yango yo po composer les maman mo panier na ya petit déjeuner, bon s'occuper na ba parents tango bazana ba moy, bon s'occuper na ba bokilo tango bazana ba moy, eza vraiment important. Hey nyongo libumu eleki nyongo ya kolata na belele bino boya ebele livraison na bino à domicile à temps et à heure avec maman Eliane de la providence alimentaire à Kinshasa. Ce continue mbongo na epa ya maman Eliane nito maman biloko na yoko koma malamu na esengo nyo sepe na kimia. Ce continue mbongo epa aleki ya mwasi akokenda sombi yango kabelo. Tanga kosomba kabelo akosi mama na linza za miliki ya mukenzo ka yo tinda kimbongo ya linza za miliki ya munene ya wala mama ni to azawana pona ba livraison na bino bo mitungisa te bo bengo be maman Eliane ni to kosela bino livraison à domicile sans problème. Voilà. Tango yango ya kokipe ba boti tango bazana bo moyo seki ba boti bazana bo moyo tango ya kokipe bango
yango yo pour ceux qui bazali lisusu te ato dépenser combien ba komona lisusu te bandeko c'est le moment ya ko s'occuper na ba boti très important pour na ko s'occuper na ba boti otini be mbongo pa maman Hélène ni tout alors yo ko za livraison na ona kimia sans problème. Voilà nyonso ezali tinda mbongo maman Hélène takende ko livrer ba boti esika ya bazali akende ko livrer ba bokilo esika bazali bongo pe baninga yo tika na Congo soko sombeli bango mayonnaise ko sane yo se loko te sombela pe bandeko oyo tika na Congo sombela bango mayonnaise ozono kaka mapamboli soko sombi carton ya soso to pe carton ngombe ko bosana te somba pe tomate sombela mama tomate poko ka kocha na kati ya sauce boyebi ba mama balinga ba sauce boloke sombeli mama tomate na ye ako kolomba biloko na ezala boloke mama le kitoko dimwa mama esepela kozangisa mafuta te po tango sombi carton ya soso ko bosa te ke mama azala posa ya mafuta po alambela soso oyo yo sombi soko moni ke 1 litre ko kite po na mama soki 1 litre eza muke po na mama osomeli mama 5 litres to pe osomeli 10 litres nyonso ezali biloko boyebi la providence alonga nzala bato ba critique bazalaka bazaka mapeka solo yango na lakisi bino moko boyebi yango toza nango na mboka na biso sombela baleki ya basi sombela baleki ya mibali ata pe mama sombela longola moninga sola mapeka ko critiquer te kasi sombela mois de yo awa soko sombele mois de yo akoma solo kitoko akolumba solo kitoko sola mapeke ko sanini ko sila comme ça yo critiquer ye ko zala te ko critiquer moninga te kasi sombela ye moi chunga putu ko koma na solo ya kitoko alumba solo ya bana poto savon pe ezali ko bosa baninga te pona savon basukolela bilamba savon ezali pona ko sukola bilamba